Bien, tu fais, visiter les Kamalobana et tu veux toujours un enfant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Kombo nanga mami navandi kaka na lisenso ezamba liboso basala nzela to sepeli makasi na komona nde basala biso nzela bakonzo baleki liboso azwaki ngolo ata kosala biso nzela siko na mandat fati to sepeli nzela ezosala en tout cas to sepeli makasi. Cette route a cheminé jusqu'à Mongafula, Kimwenza, jusqu'à Kimvula aussi, mais depuis très longtemps Mobutu nous a laissé sans rien faire. Kabila aussi nous a promis, c'est pour cela que nous sommes très fiers et nous remercions infiniment le président de la République et le gouverneur. Depuis le Belge, cette route a été abandonnée alors que Mbongo Zobima chaque fois Tozo Yoka. Mais Bakoya Bachi Mwama Banga Mwani Bakei Batikindela. Il a fallu que Fachi Beto soit au pouvoir. Il a fallu que Ngobila Mbakaza, le patron de la ville, pour qu'il a pensé. Bisekao et Beli Balobaki que non, Mboko Eko Bunga Kati. Mais voilà aujourd'hui, les boulots Balobela qui que non, Mboko Eko Bunga Kati. Passons aujourd'hui. En tout cas, nous sommes très contents, très ravis. Et nous savons que deuxième mandat, il faut topper ça pourvu que Basili Samakanisi Amalam et Bazan en Mboka. Parce que jusque-là, tout le monde a remplacé mon côté de ça. En tout cas, député provincial, ministre provincial. En tout cas, soutenons notre gouverneur de la ville. N'a pas idée, initiative ya kitoko, amour ya ville à Sanango. Tous les mois de difficulté, pour marchandises, tokendo somba on a zandu bien à matete. Parce qu'on dépasse biso déjà nzela, donc on a moins avantage moto rozoyo, la facilité. Ezaki mbula sore betia wa pozo moto memelo marchandises, poto ya a donc il tourne au nyo kwa mamakasi. Donc ya longo ni apena na Gentini makango bila. C'est thérapeutique. Check, c'est pas pareil. Toujours. Attends, to sombi awa, to kokuta na bakoko. Balobi oya koloba na bango pour la Fatima kokufa. Parce que ba gouverneur musuba zaki ba sali le côté, eza pona ye ya Gentini Ngobila. Solo nzamba za témoin. Nzamba za témoin ko seza malamu te. Gentini Ngobila mobali ya solo. Bango na Fati Beton. Na makala ndako ezalaki $20, 5 000, 7 000. Sur makala ndako komba $50. To banu mona clair. Nga depuis na yawa, j'ai fait maintenant 62 ans awa. Nazana lupango na Kasavubu, mais j'ai préféré de rester ici parce que Gentili le roi Salibiso a doublé sous effort. Na moni électrification, na moni maïbe goya, mais coura toujours sepela nango. Gentili Ngobila égal à lui-même.
Nakiti sur terrain, pas en tant que maman, en tant que vice-premier ministre du gouvernement central en charge de l'environnement. Environnement est makambi assainissement. Naye spécialement na kombo ya gouvernement pour appuyer action ya ville. Ndenge vice-gouverneur aleki na terrain pour na kozongisa Kinshasa na ndenge tozalaki pour na appuyer. Yango na ba Kinois il faut toyeba. Mutu teke no lukao appui balongoli kioske na nga basali établissement na nga boye yeba ke awa gouvernement central ezali, gouvernement provincial ezali, commune pe ezali, et puis ba ponami na bino pe ba parlementaire donc l'assemblée provinciale basali. Même au niveau national tozali awa. Oh, c'est inconcevable. Mboka na biso kini ya baken et comme ke ba benga ngo kini la poubelle. Biso to yeba Kinshasa na ndenge ya kini la belle. Lipopo kini malebo. To yebela ngona ba salité oyo te. Eza biloko ezobebisa. To yebi ke en retour boko yebisa biso misala ezate ya ngona tozo sala boye misala ezate kaka bino nde to travailler na bino pona ko ambellir ville oyo. Bisika nyonso biloko ya salité elongwe tant to kolekisa propriété eza la pelouse eza la nzete kolona pona mopepe ya bien to travailler na ba angeté. To travailler na bino ba Kinois chaque quartier a se prendre en charge. Neti toza lelo na kansito awa soki kauka. Banda awa mulongo to longwa awa ti université mobimba ti to koma bongolo rond-point to koma rond-point ezoti to komata rond-point ngaba. Chaque fois to komi na quartier moko songolo organisez-vous. Kaka bino nde to kozwa bino pona retravailler qui maison na propre. Toza na compétition. Commune par commune. Commune oyo ekozala propre ndenge bourgmestre azali awa ayebaka commune wana ekozala na prix commune oyo ekozala pe na salité commune wana pe ekozala na sanction donc chaque bourgmestre ayeba alekisa yango na ba chef wa quartier chaque chef wa quartier ayeba alekisa yango na ba chef de rue